conçu par l'Association des presse en ligne du Congo, APELCO en sigle. Je crois que vous le savez bien, l'actualité est dominée par la mort de l'artiste et comédienne Solange Mindondo. À cet effet, aujourd'hui, nous avons prévu faire cette émission avec le comité d'organisation de Banalemba, avec leur slogan Nalemba Mosenzi Azate. Nous avons comme invité président Roch Bokabela Bodo, Makalunga, président Gesho, Mama Milo, président Mayonnaise, président Kato. Ils sont tellement nombreux que vous voyez derrière moi. Et quant à moi, je sais déjà ma place ou mon micro ou la parole aux invités pour leur faire leur exposé. Et après, je vais donner la parole à la presse pour tant de questions par rapport à l'événement du jour. Président Sali. Salut. Président Roch, je crois que c'est pour la toute première fois que Toyamba Bino na émission au Face à la presse, les émissions où ils sont conçues par l'Association des presses en ligne du Congo, APELCO en sigle. Toyambi Bino par rapport à l'actualité du jour, où ils allaient la mort et artiste et comédienne Solange Mindondo, moko ya bapilé na théâtre, moko ya baïkone na théâtre. Avant que les journalistes va poser ma question, Toti Kelbino ici Kabosa l'exposé, se présenter, Banalemba Boza, Banani par rapport à l'organisation et obsèque, ya matanga ya Mama Mindondo. Ok, merci beaucoup. Merci en tout cas na Bandeko ya association de presse en ligne du Congo pour une initiative au Sali. Pour Nabiso, c'est une occasion, tout le monde moi, zone d'ombre pour comme Banalemba, il honnêtement au bangi ça trop. Il y a un tout le monde merci beaucoup pour ça. Alors Banalemba, baza banani. Banalemba baza na Banalemba. C'est-à-dire bazali bana oyo babotami bakoli pe basali babandi musala elongo moko na mama oyo tozolela lelo. C'est-à-dire baza bana avenue ya Mindondo, bana quartier ya Mindondo, bana oyo babandi musala ba Mindondo bakuti Mindondo na musala et puis bacheminer na ye. Yango nde tango sango ekoyaki tolobaki non Mindondo avant azala international. Mindondo avant akoma na ballet national oyo répétaka na commune à Kinshasa. Mindondo avant akoma na groupe Salongo oyo siège nango zaka na Lingwala na RTNC. Azaki azana no mwana lemba. Abandi musana e awa abotameli awa. Nga azamona télé eza pratiquement 5 minutes na lotoi. Chose ba gesho donc aza pratiquement à 20 minutes na 20 minutes 10 minutes na Mindondo Milo pana banso katika makada moko pa Mindondo mayonnaise ndenge moko mama kalunga ndenge moko donc tozana no bana ya quartier nde yango tobaki ata soki Mindondo azali artiste international ata soki deuil ezali national mais sengeli biso pe tolakisa na monde entier que Mindondo azalaki d'abord ndeko na biso soki auti ba répétition na ye avant alala tokabola na moi vers tobeti moi masolo avant akende kolala yango tolobaki tosangana tolakisa bolingo na biso tolakisa bomoko na biso po tolela ndeko na biso po mokili pe et sentir que non Mindondo elle n'est pas tombée du ciel mais azaki pe kovanda na quartier moko ando vanda pe na commune moko na commune wana ezaki pe na ba artiste yango ndo moni organisation na biso ya Banalemba. Voilà. Merci beaucoup. C'était là le président Roch Bokabela Bodo. Président, une autre question. Quelle différence y a-t-il entre organisation Abino Abana Lemba et organisation ANTPC? Parce que tout le monde qui na ebembe ya papa na biso mungeri banjilo atopé bana chango basenga pe basala ba organisation na bango d'une manière ya ko rendre hommage et pas ya papa mungeri étant natif ya chango. Mais je crois l'un d'entre vous, par exemple, Yomoko faire partie d'un comité à NTPC, Toebisu Papa Modero faire partie, je crois Bazala qui mal compris. Mais si vite tout le monde binotan bosu bossa l'organisation, tout le Mindondo, to rendre hommage. Hier on était dans la réunion du président Masumu, tout le monde même président Lomba lobi que non, tous la Gesho, tous la mayonnaise Modero, tout na bango budget organisation na bango et ça li combien. Bon mon a que moi injustice c'est ça na sens wana. Bon,
yango eza vraiment bien ndenge boyeli biso bacaméra pour to expliquer ndenge nalobaki awa bana lemba toza na biso kaka bana lemba toza association ya théâtre te bana lemba eza bana quartier ya mindondo bana lemba eza bana oyo barépété babandi théâtre elongo na mindondo zuka bomonaki ata na liwa ya papa Simaro Lutumba bana lingwala basombaki makambo yango na yolo comme na soki dynamique lingwala soki ni ndomba bazalaki c'est-à-dire mutu nyonso azalaka na base na esika abandela masolo na ye et il faut soki likama ekwei bongo il faut bango mpe batelema biso nous n'avons rien à voir na organisation ya ANTPC c'est-à-dire ndenge Mindondo azali c'est une comédienne nationale et deuil na ye eza national alors mutu oyo aza ko-organiser structure aza ko-organiser les obsèques nationales ya Mindondo ezali ANTPC. Je crois que si on ata mutu moko question mwana lemba moko a question soko tuni bango soki bango baza ko organiser matanga ya Mindondo bakoyebisa yo eza bango te ezali ANTPC. C'est-à-dire biso toza ko sala organisation na ndenge na biso. C'est-à-dire eza une disposition particulière contrairement à la disposition générale nationale au ANTPC aza ko sala. Po biso toza na débat ya kozwa ebembe e ya na lemba te toza na débat ya louer salle ya place à olela Mindondo te wana ezali discussion ya organisateur principal oyo ezali ANTPC biso susi na biso ezali nini omoni biso susi na biso ezali mokili fo yebake lemba eza na matanga bien que bakolela place nyonso bakopona nous on va s'adapter décision nyonso oyo ANTPC aza kosala organisation nyonso oyo ANTPC aza kosala biso tokose soumettre na yango biso nde bana lemba tolobi lokola biso nde d'abord tokufeli mutu na biso esengeli mutu nyonso tanga okota lemba a sentir que lemba eza na matanga mpona lemba elela Mindondo ANTPC akoya kosalisa yango awa te na lemba mwana ngiringiri akoya kosalisa matanga ya Mindondo awa na lemba te mwana ya njili akoya koyebisa bato alemba te kino boza na matanga esengeli biso moko totelema banotable na biso mpo so totikaki bongo ezalaka bon ANTPC gouvernement a décidé Mindondo bakotya ye na stade et puis bon awa na lemba kimia ondire eloko eza te ondire tobungisi mutu te tokomi kozela jour ebembe kobima ale bato nyonso nao bakozala na temps nao bakozala na temps te bana lemba bavie na biso alemba banotable ya lemba bango nyonso na stade awa na lemba comme si de rien n'était alors que Mindondo, avant à l'international, elle a d'abord fait la fierté de notre commune. Abana Moussa la maison communale, Nabiso, à la place de Biso Sobanda, na groupe Nyota, il y a papa Asana. Vous comprenez? Il y a un gens qui tous se mobiliser. Au-delà, il y a un obsèque national. Et c'est Lemba, Oza le village Nabiso, père Nabiso, Yaya Nabiso, vieux Nabiso, notable Nabiso, en tout cas, Banoyo, Bazana Bolingo. Bazolela ndeko na bango ba impliquer biso na matanga po toza na conscient totia na mitu que non lemba toza na matanga donc toza na contradiction ata mon côté na ANTPC ou azali organisateur ya ba obsèque national biso zaka dispositif moko particulier pour na koatiser bolingo kati na biso po baleki o bazotala biso bayeba que non en tout cas na lemba na biso toza na bolingo soki ekweli moko ekweli biso nyonso nde yango wana eloko biso tosali équivoque wana ezala levé définitivement tout ça na contradiction te na ANTPC. Voilà. Merci beaucoup amis internautes, nous poursuivons toujours avec nos invités. Nous sommes là avec aussi le président Gesho Pazawana bande kona biso ya bana lemba toyebi kina ba obsèque nyoso organisation nango evotara budget o ebimaka po balela moko to pe mowei na ebembe ya papa Tshisekedi toyebi que plus d'1 million o ebimaki po ba organiser obsèque ya papa Tshisekedi ya papa na biso Lutumba biso to banda participer na ba réunion nyoso c'était $250,000 ya mame waso ba nazare kutu inclus na kati ya comité d'organisation na nyoso esenga $50,000 mais ba bimisaki $30,000 pour na kolela mais bino boyebisa biso nanu tozomona lokola na ebembe ya papa Mundweri monta ya budget bato batikalo ebate et puis na ebemba mama Solange jusque là boyebisa biso budget o eza voté pour na osama makambo nyonso ya ebembe ya mama Solange Mindondo eza combien? Merci moi pour la parole. Je pense que organisation matanga comme le président Baudouin signifié ils a NTPC mutu ils a organisé matanga
hommage. Président Bodo aussi fait partie de la NTPC, comité voilà, Nakati. Aujourd'hui, je pense bien que le président vient parler rien que de l'organisation de l'Imba. Donc, vous voyez qu'il y a pas une nuance là-dessus. Donc, Bisso Awa, l'Imba, c'est ça qui fait budget dans le budget. GP à l'Imba, comment tu peux organiser Matanga à notre manière, les Maltais. Donc, voilà, Bisso coûte une affaire de 6 $. Et jusque là, peine au coût pour 6 budget dans le budget parce que tu as dit que le mot de Dima, tu vas sentir que l'Imba a rendu un hommage digne. Il y a combo, il y a milliers. C'est ça notre grand souci. Il y a un autre qui fait que créer en polémique là-dessus que les logos de l'eau constitutionnel. Donc l'Mbappé, j'ai un plus déjà 6 150 $. Donc on poursuivre, notable nous sommes sûrs et tout parce que s'impliquer et puis louer initiative pour nous. Depuis lors, vous avez qu'à voir pour nous initiative. On a pris l'occasion pour féliciter les présidents Modero et président Bodo na président Lombe oyo bazwa ki initiative wana etomba lembalite ale biso etomba exécutant pour se soumettre na ordre oyo epesami tolobi to organiser eloko ndenge esengeli. Donc je pense que c'est ça. Question ya curiosité, vous avez parlé de budget à 6 150 $. Na budget na bino est-ce que presse eza na part nango na kati? Biso moko na kati ya ba commission, on a commission ya presse média na kati. Donc, ce qui presse na bino et dans la posta, il y a tout un c'est-à-dire que presse au pays surtout on a quatre kuna. Tu le dis que au tout mal bah chez la rabiso liste bah vite ah bon on va zumbo kuna donc peut-être nous avons kuna c'est biso tu le dis na presse à comprendre que parce que na kata lemba tona ba journal internet pour bébé bah lobi bango moko bazui na charge wana parce que tout le tout ça makamunyo surtout tout au moins budget colossal mais jusque là tout ça présenter na o esengeli na nona. Donc, tu as un département où il y a presse et médias, qui est géré par Jules Nekina, par Trésor Nzazi Bazaliwana, donc, si vous avez technique, on a Nagui Lengo qui m'a appelé Lelo, la bouche autorisée, il y a président de Nikamba qui m'a appelé ce matin, donc, il faut procéder qui qu'on a pour que ça la biso, moi, bien, voilà. Alors, si je peux compléter, Guécho, par rapport à la question à la presse, au Moni, sur le ceux qui pressent pas à la Katiwana, ils ont le rôle tout ça la cotisation, tout collecter des fonds pour natos de bambou. Vous comprenez? C'est-à-dire auto rendre ils ont hommage. C'est-à-dire ils ont contribution à l'artiste pour rendre hommage dans des bango. Moi je pense que le quoi tous donc presse tous arana bango ba partenaire et que c'est un peu bango pe baya na apport na bango pour na tole la mindondo. Mais s'il faut s'exprimer en termes de budget, c'est-à-dire au sein to revoir ce budget on a pour ndenge zawana. Il faut acteur moko pe souvent na ngazwa caché na ye. Or biso toujours réfléchir en termes ya nino ate. Budget wana ezali eza nini? C'est-à-dire ba location ya ba podium pour to lingi to tia podium wana et ça la tellement 3 jours ba artiste ba le kaka ba sala ba spectacle. Il faut to louer vidéo projecteur, to somba tissu pour to projeter ba film na ye. Sonorisation ba banderole les matasko au monde déjà ba banderole. Budget ngo ouais, budget ngo ezali et ça budget dépense et ça budget pour nous cacher na biso tout ça ba spectacle to foot maraté. Donc ceux qui pressent bazape balingba ya kolela na biso bango pe il faut ba la biso contribution na bango pour na la biso bolingo oyo bozaka nango et pas na biso parce que biso lelo ceux qui mutuma presse a kufi tokoya kolela na bino sans pour autant to luka bon ceux qui toye bon mama kalunga ye na matanga presse bon na retour na il faut que c'est mon carburant bien bon ani non ils a bon outil donc et c'est nga apport na bino parce que tout ça là bénévolement pour na roler landé na biso. Merci beaucoup. On a paraphrasé tant que le la budget à presse par exemple na Bembe ya Mame Waso jour ya sorti accord bataki 2 bis pour permettre bande koka ya presse ba koma ba sala reportage na bango jour pe ya enterrement batela bango 2 bis et même bango tina nécropole Tibasonga. Yango na tout na terme wana pour ne pas être égoïste na tiki place et pas bande comme Subazawana to le cas série de 3 questions. On s'est présenté d'abord. Je crois au télémio yeti a se déplacer Ritu à tout mois. Au Yawa pour Bazoyo nous poser question. 3 personnes. 3 questions. 3 personnes pour la 3 questions. Bonjour. Bonjour. Président, je suis à tout moi. Dites, na posé question rapidement par rapport à quoi tu es présent au Roba. À petit exemple, qu'est-ce qui journaliste bien Moko a coupé et après a
que Maman Kalunga soit et c'est un peu moins caché. Effectivement, c'est un pour la représenter et c'est un pour la couper bien Maman Kalunga bien mouvement apprécier c'est un et ça la gratuité. Donc il y a des questions au président au junior à poser qui parfois il y a que non ceux qui presque n'engagent ailleurs pour ça est-ce que moi transport et là est-ce que moi l'eau mourir dans la peau non pas c'est ça la chance. Qui d'autre? Oui. Qui d'autre? Oui, 3 questions. Ok, merci beaucoup. Na bandana on a question à Souka. En tout cas, biso en tant que bana lemba, toko a permission pas mutute poto le landero na biso. Nous n'avons d'autorisation à recevoir de personnes. Toko qui n'est par contre qu'on informé. Donc, ils ont logique. Même dans un village, quand vous perdez un de vôtres, vous qui êtes un chef du village, papa, est-ce que tu es là, le roi Toukoufeli? On n'a pas de permission à demander, d'autant plus que tout ça enfreindre l'organisation générale, il y a un secteur aux alliés piloté dans ANTPC en symbiose na groupe salon. La preuve, Milulu na biso nyonso oyoyo ekosuka avant lever yakor. Ce qui levé yakor et sili biso nyonso tokei place corps ekozala. Et ce n'est que après, je crois que nous avons un programme spécial. Je crois que ça va être une semaine après. Bon, ça dépend. Il y a jour Baokunda. Ce qui n'est pas Kundi mercredi par exemple. Le prochain week-end, tout ça, la soirée, il y a hommage solennel dans Mindondo et aux Alana Centre culturel de Lemba. Donc c'est un peu ça. Donc on n'a pas besoin d'autorisation, mais on a peut-être l'obligation d'informer, mais pas de demander la permission. Alors. Oui, vas-y, maman. Par la question, papa le dit à la journaliste, presse, tu vas foutre à baou. Là, on gagne un signé le romo. Sai, na matanga avec le tumba. A tellement na miko, a sexa qui m'a fait un bâtiment, avec même président de la République. Mais éviter n'a tout été caché. Mais éviter soit à 5 ans, un bon bafouta et dengue. C'est-à-dire natanga matanga tokenda kolela biso na biso ye tozana tokabaka partenariat na bino po bino boza information bozango epa na biso po tobima na nini tobima epa na bino mais eke tosaka mosala wana eke bino bozozwa baimage na biso boke nango bozwi banombre de vie soki esala ndenge nini nous en retour tobebisaka mpe na eloko te epo bandeka aketa mosusu baninga na mosusu bamoni yo bayoki makambo olobeli bango donc toza na place matanga eyati anniversaire ya Mindondo il faut tosala eloko moko anniversaire ya Mindondo eyokana etu na presse non Mindondo akufi tozolela Mindondo presse boyebi Mindondo boye kosangana na biso donc ndenge président alobaki caché ya motu awa eza te donc presse tolongola nano équivoque wana ya mbongo biso moko toza na mbongo te biso po tozocontribue bino mpe na part na mbi bokoki mpe kocontribue mpo na biso po biso toorganize matanga na bien vous pouvez aussi contribuer parce que toza na posa ya contribution ya bato nyonso boyebaki mindondo asali mosala kitoko oyo bino boyebi vous pouvez aussi contribuer donc c'est ça président na sa réponse. Deuxième question. So nako compléter Milo. Quand vous posez des problèmes comme ça, il faut avoir des preuves. Que non, comédien qui ngandi, que na place qui ngandi, va pesa caché ou bien va pesa transport. Moi qui vous parle, naza na comité, il y a collectif des artistes et des culturels. Je crois au moment qui tosali saki site il y a recueillement, il y a Lutumba Tanga Koufaki. Je
soit il y a certains amis baza awa tout ça qui podium wana na place qu'on a ezali je crois Junior azalaki tous les artistes bané ko défiler wana mutu wana osenga mbongo azalaki te mutu moko azwaki mbongo azalaki te à part peut-être bon na otanga comme on a awa te parce que ça c'est la télé à part musicien moko alinga botaka neti incompréhension bon comme on avait déjà annoncé na télévision et pas mamie il est là tobaki soki to reporter et ko ça la bien te yango tozaki obligé topesa ye mbongo ya transport mais c'était vraiment contre notre volonté parce qu'on n'avait pas de budget mais le reste oh nyos boyokaki o monaki ba jouaki wana ba waze quoi ba lofombo banani mutu moko te azwaki asengaki ata transport ils étaient venus pour honorer leurs vieux et c'est comme ça que ça se passe à moins que ceux qui m'attendent les allaient sponsoriser c'est le sponsor qui organise le tout là c'est tout à fait normal que non Bracongo Bralima il y a lobby à honorer artiste naé et bango moko baza ko contacter ba artiste pour ça la on est festival ça c'est autre chose mais na kana biso ezali bonne volonté na biso moko oyo bino pe ko komela bino notam su moko na bino kufi en tout cas ne tozaki naé il faut to honorer je ne pense pas que ça va pas demander des frais pour nakoya ko lela na bino voilà. Deuxième question pour na ba fanatique au ba koya pe ko somba ba t-shirt. Ouais. Au départ, déjà, nous l'avons signifié que moi, nous surtout, artiste, nous sommes à l'emba, à chaque contribution, nous devons un budget pour ça, t-shirt, pour la et puis qui s'y pète mon tout pour organiser la biso. Mais mon tout ça, que moi, je vais pleurer avec les artistes de l'emba. Il vient, il contribue, n'engue peut tout ça, tout kabola, t-shirt, on a surtout. Ensemble, là, il y a le quoi est roulé dans la biso. On doit pas un t-shirt, mais au départ, ça demande une contribution. Nous n'avons pas biso les services philanthropiques, t'es dobi qui est au bon moment où t'es biso sur le web, après dobi bon. Bon, il y a pas pour l'envoyer les belles de l'hôpital, en tout cas, notre coup d'un niveau, surtout comme un niveau là, tu trouves bien tout presse, tu vas signaler bino, tu trouves un niveau au cabadia bapolo. Mais jusque là, tu as un niveau de contribution, nous t'as contribution et puis biso tu évoluer dans le sens voilà. Ouais, merci. Contribution. Les gens abandonnent des comme tout ça. Ceux qui prennent un téléphone, elle m'a écrit à les États-Unis. Elle dit que moi on battre. Mais elle a mis dans mingi. A jouer bien avant que se passe biso na lingi na contribuer. Si atindi mbongo ne na uti Western Union. Mais zwi mbongo na ye. Ils sont nombreux na caisse. Je vais montrer maintenant na comité que mbongo ekotaki yango, il y a un ami. Mais c'est un biso moi na biso moko linga pe biso pia za na Canada Jonathan Gan ouais. Il avait appelé atindi cotisation na zoki yango lobby tu comprends donc ce qui mutu lingi a contribué pour l'organisation il y a hommage il y a Mindondo on ne refuse pas mais t-shirt eza ya côté kati mais soki mutu neti a contribué qui tout est na liste après c'est bon on est pour tout ça t-shirt c'est pas tout le monde qui a eu les appels donc c'est ça merci beaucoup encore 3 questions. Jemima. Bonjour à tous. Bonjour. Jemima, au mot Victoria Saison. La question est déjà, la loi est inévitable. Parce que est-ce que l'initiative parce que tu peux pas te gagner ma douce pour faire après tu dois pour mais quand tu souvent succès des monter na mindondo est-ce que vous savez la pika la boye bon lobé la porte ba na lemba ou de l'hôtel la peke non par rapport que tu oyaza un an au fait abanika lobi lobia. Merci beaucoup. Qui d'autre? Et qui Bumba? Bonjour. Bonjour. Question na ngeza boye. Président yosi mo mukema wani ba uti ko lobango mais peut to ko libola mo susu. Bandeko délai basepela na mama Nzinto. Ceux qui contactent mo boye vous la précise au ba yebi ke ba bo benga X na Y so ils vont permettre nous ce soir benga pona ko luka osala ce des amis et c'est que ça dit ya mibale ngana tuna après organisation au nini bana lembe zo bo ya misatu l'accès biso uniforme au babi qui est identique l'accès biso pe macaron lobby na réunion
fois bandeko mosusu bakomeli mwa retard macaron oyo ezala identique eza teke na de macaron organisation esalema moko mais tomoni déjà polo mosusu e bauniforme mosusu mpe eza lemba eza nini boye oyo lemba eorganisaki na place wana onio mwa désaccord ezali est ce que cette précision ezali na place wana président masumu abetaki yango mpena sete na ngai. Merci. Qui d'autre? Question, qui d'autre? Maman. Ici déjà, assis ici s'il vous plaît, silence. Merci beaucoup. On a paraphrasé Mouké. Je crois que Msuba a quitté le lobby. Le président Massouma mentionna qui a lobby bino bandeko ya presse boya kozwa image mais bo pesa $10 bo somba badge. Voilà na o senga moi Mouké, na o senga na comité à NTPC bo revoir Mouké parce que papa na biso Tshisekedi, c'est un homme d'état toyebi. Donc, il y a une accréditation de la présidence. Il y a 50 frais katanate. Il y a papa Lutumba idem, babenga et pas Zakaïba Abasso na keti na landi na palais du peuple. Il y a un homme de VA RTNC 4 ndé babenga. To ya wana to ya na bande ko bela to juge babach donc na etikala o salamate. To ebite elingi e banda awa na ebemba mama mindondo ou bien eza making of. Donc ils sont là-bas. Bon, évidemment, tous en confusion te. Mituna mitali ANTPC, s'il vous plaît, bobomba yango pona ANTPC. Oyo ezali bana Lemba. Les artistes de Lemba et alliés. Alliés ezali ba fanatique na biso, na bana Lemba o ba soutenir biso, na ba notable na biso. Mituna na biso, botuna biso. Il y a un TPC, botuna yango. Mais je propose quand même, non, ça nous quand même proposition. Il ne faudra pas, na partenaire na bino, tous ba partenaire, to vivara na suspicion. C'est-à-dire si vous avez des idées comme ça, vous avez délégation. Pour Luki, rencontre moko en aparté, en dehors il y a ba réunion parce que réunion, elle nous appelle au Yenge. Après un discours, beaucoup fatigué, le président doit partir, il devait partir et tout. Mais en tant que professionnel, ils ont domaine nabino. Boluki rencontre Moko avant Miloulou, avant Matanga, avant Korebima. Boluki rencontre Moko de travail pour échanger des idées pour Tosungana. Et vous allez bien. Peut-être Bisso, côté Wana, dans le compte à comité, à NTPC, bazan expérience Wanate. Bino peut apporter moi quelque chose, ou bien peut-être Bino peut éviter, Biso peut apporter moi quelque chose. Et au lieu, Esouka, na nini à réunion, Babwa qui message na réunion, et puis Bino Zongi Nango, Vaniko Imaïma, au lieu de s'asseoir pour proposer des solutions, Bozo Salangote, Wane Izamalamoute. Voilà. Alors, na une question Moko, on nous va tourner après organisation Oyo, je crois, bon, on a ramassé une question, maman Moussa Aloba, ceux qui, comme Dieu a yébanate. Ça dit, c'est en français, l'occasion faisant le larron. Ça dit, tout ça qu'on réfléchit, Mikolo, nous aussi, tout ça qu'on réfléchir, nini, dynamique, où tu crées les lots, tout ce qui est en matanga, tout ce qui est en matanga, mindonote. Ça dit, tout ça réfléchir, comment tu peux créer cadre moko boé, il y a rencontre, cadre moko, il y a concertation. Et ça, tout ça sous forme mutuelle, sous forme il y a plateforme où il y a ban lemba, tout de temps en temps, ils ont pour matangate, mais aussi pour échanger par rapport à Moussa Nabiso. Parce que dans lemba, tout ça battu le rôle à Elombe.
banda kokutela awa agence elongwa papa bengana bango mpo basali bavantique tro papa bomeli siffle tomeli siffle camakande naona te tolongo yango ameli siffle atie biloko na agence moko na lemba wana na JCPP bagence nyonso eza ya mavwanga sava nana nina yo malamu tu ya utu ya kutwa bilo na moni yangu pete mona yango lukula boni yango wana yo Bonjour papa et maman. ah bonjour On est placé. ah Venez ah placé. merci Bofanda. ah kuvanda Pesa biso code na bino. kode yango wana Lamu kekaka papa. C'est Makaya Mayuma. C'est ngai yo te ngai nde la carte de lecteur papa. Papi. Logo ya décollé oyo hein. Papa Makaya Mayuma, tala Makaya Mayuma. Papa, bo baloka na sima na dépôt boza biloko na. Yewana JCPP mokonzi ya baagence nyonso yende kilo ya makambo ya kotinda biloko pe kozwa ata oza na nombre ya bacontener eboni tala depo na biso okomona confiance JCPP la rapidité la sécurité oyo asilisi kolela ya bato makambo na bino susi ya baagence esili epai na biso tala biloko ekokita moto aza na esengo kuna tozwami wapi toza na France toza na Suisse toza na Allemagne tala bato bakosepela azwi ya ndimi te epai na biso bokeseni ezali natanka exemple po toza na polémique nayebi ke nalemba mosenzi aza te nayebi ke mosenzi aza te bakointerprete yango mabe te po toza na débat moko na groupe na biso ya et les autres esali mabe mingi mais ezala yango eloko ya compréhension parce que toza soki plus de 200 na communiqué bakotia 200 kombo te ezaka échantillon bana lemba basenzi bazala te tozwa yango na ndenge ya bien c'est-à-dire il y a des gens oyo tokoki kopartage baexpérience tokoki koorganize baséminaire na cadre nano ya lemba parce que lemba lelo oyo c'est une commune pilote na makambo ya théâtre c'est une commune pilote na makambo etali cinéma makambo etali maboke eza na spectacle moko na koma tomontaki tozwaki na bana lemba bamilo bagesho komi nango lemba amateur na kati nango tozotanga banotable culturel ya lemba et na kati na bango eza na bato lokola Chitengensana aza ancêtre ya théâtre ya oyo tolekisaka na tv oyo babengi yango maboke aza papa na biso ya lemba et il y a des gens comme ça zamenga batuki ezanga aza vie na biso ya lemba mutu aforma mindondo papa asana Rowena Lana bamindondo baza bafille moko groupe ya bafille moko bayaki na théâtre tongo maître asana tomolaka ye soki tovandi na ye mindondo ayaka wa elle est venue ata libele na tolote comme un garçon mais aujourd'hui c'est une fierté elle va de voyage en voyage donc lemba eza commune moko pilote sur le plan culturel yango tobi dynamisme oyo lokola mindondo asangisi biso tokoluka après matanga tovanda to développer yango soki ekoma mutuel soki ekoma plateforme moko boye donc toza ko mûrir yango pour na ko rendre hommage soki kaka muto atangami soki kaka azali artiste
je ne vois pas comment Bisso Tokoki ko s'impliquer. Parce qu'il n'y aura pas deux poids, deux mesures. Mais, artiste, il y a des artistes, mais tous les artistes ne se ressemblent pas. Vous comparez Mindono tena mwana moko aya sali 6 mois na métier. Peut-être batu mususu ndenge lisungi ezobima po na Mindondo ekobima te po na mwana oya bandi lobby. Voilà. Je crois que makambo l'artiste mususu tobungisa ata un TPC ezwa difficulté pour na kolela bango parce que bokene bo abunga tellement na scène okene pas mutu. Mais les Arabiens attendent, ah bon, oh, mais non, ça fait des... Ah non, vraiment. Et ça touche le cœur. Donc, côté wana, je crois compréhension et banda mais na compte na biso bana lemba, tozana partie priorité. Bon, on ne sera pas là seulement pour na matanga. Pourquoi pas organiser des séminaires à formation, il y a un renforcement de capacité. Pourquoi pas organiser des festivals. Tozana centre culturel na biso, centre culturel de Lemba. Dont le président Azanabiso Awa, c'était un endroit pour Nabiso pour s'exprimer et ça l'a bien. Merci beaucoup, ami internaute. Il y a uniforme. Il y a uniforme belé Masumo Boyaki. Bon, naibité, Nanazaki, Bandoyaki, Baki Namwa Reta. Je crois, il y a uniforme P. Biso, l'isolo, il y a uniforme Oyo et Betama, je crois, donc un jour après Samoya Matanga. Oui. Le même jour, je crois. Idée oyo bimaki kara na pokwa na butu wana. Wana a NTP sa boulaki na nute makamba ba uniforme et tout. Alors, et ça dit que biso le roi biso bana lemba donc toza vraiment dynamique. Idée bimi na butu na tongo mbala moto mettre en application, ba somi déjà liputa, tokai ko changer té. Et puis, tu as la peine à moi, signe distinctif nabiso, de manière à ce que pour matin à ce style, bana comme nous sommes na bango, biso to ozonga na village nabiso. Et tant que ozonga na village nabiso wana, et sengeli batu, to se distinguer par rapport na batu mususu. Et on avait exposé les problèmes, lobby na un TPC, le président avait compris, donc côté wana malentendu paysa li sous-souté. Merci beaucoup, amis internautes. Je crois que Bolandi, Bandekunabisonde, Bazoloba, petit à petit, nous encheminons vers la fin de cet très bel moment avec nos artistes et comédiens de Lemba, président Bodo, Azo Panzara Anteke ensemble, Nabiso. Sinon, merci na présence, il y a président Christa Gaga. Naeba qui est beaucoup plus tant où il y a un événement, il y a Alliance, il y a Bitumba. J'ai été parmi presse où il y a accompagné. Tous les descentes au Salama qui pour récupérer Alliance Wana Namaboko ya Lemba. Et aussi, président Rock, question Mokoiza na Lemba Mosenza Zate. Devise to slogan. 1. Dédé. Balobi, wana tozu en oza rumeur et tamboé pas artistes et comédiens. Pourquoi les artistes et à Lemba bazo mentionné kaka Lemba. Selon Bango Bamoni, c'est comme une façon de dire bobo ça la bras de fer na Bango bo laksa Bango Lemba nde baza plus que ba komi nyoso na art. Bon. D'abord Sotolo Aboy. Ici c'est Lemba. Awa Mosenza Zati. Et l'ongo c'est pareil. Biso a complexé. Lemba c'est le quartier latin. Ba film ko mama Lemba c'est Paris. Wana bango. Badio moni oyo batoyo. Donc représentation culturelle il y a Lemba ya moyo. Batoyo ne ba comme histoire il y a culture à Lemba. Biso to ba complexité. Paris bisoté. Paris ezaka na France. Awa Lemba ezana kisasa. Et puis kisasa leki Paris na guerre moko boyepe. Il y a aussi Bezati. Oui, il y a. lokola sikoyo atterrir te na kati ya Lemba yango ezokomele siko problème mais eza nango problème te décollage place ezali eza nango problème te mais luka nde place okoatterrir
Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Makalunga. Alors, Tele Maboko. Vous sentir improvisation à Makalunga. Voilà. Alors, pour compléter, Nassi Sana nous n'est pas là. Nassi c'est concept na biso wana. Oui. Ici c'est lemba. Awa musenzi azate. Ezanini. Ezani philosophie moko oyo biso bartiste lemba tozolinga to porter yango. Vous avez une incompréhension exacte. Oui. Ça peut vous avez une incompréhension exacte. Incompréhension exacte. Ça dit que vous avez lemba. Alors, tolingi pe omoni tozi gouvernement ya sika, régime ya sika ekoti, tozana gouverneur ya ville ya sika. À la seule opération moko boye, kini bopeto. Bopeto azape mwana lemba. Vous comprenez le oui. Ça dit que forcé, c'est naturel. Donc, qui ne peut pas wana ezaka kate ko kombo la bosoto. Mais ça aussi et surtout changement ya mentalité. Nde yango moni ndenge bazoloba après likitao to sala nini. Biso idéologie na biso wana. Tokokumba yango tokomema yango tomemi yango pa bourgmestre na biso. Bourgmestre na biso amemi biso elongo ti pa gouverneur na biso. Gouverneur na biso amemi biso elongo ti pa ya chef de l'État pour tout apporter philosophie on a tout contaminé yango ba commune mususu. Ba yo ka kandate bango pe ba koma bongo. Ba koma pe bongo koma lokola koke na makama propriété biso to leki. Na ramba nini o biso to leki. Eza émulation positive o biso to lancer yango. Pe ba za complexité ba bangisa pe biso te po biso to changer yango te. Ici c'est lemba awa musenza zati. Qui d'autre c'est là bas artiste va le bake tozo marteler bana lemba baninga musu bazo kakanda bayo kakanda te balandaka eloka malamu balanda nde initiative oyo biso bana lemba tozo sala ba bilemba musenga parce que place au makelele ezali malamu ebimaka te place au discordance ezali malamu ebimaka te biso tosala ke fort toyokana tosangana tozali boki moko donc bana ya bacommune mosusu bana te baartiste ya bacommune mosusu boya bona l'exemple soki bomoni ke bokoki te batechnicien baza boinvite bango baye balaksi bino ndenge nini biso tosali mpo ezala bongo toyoka soni te toza biso nyonso baartiste comédien mais biso tolobi biso tozali bana ya lemba donc bayoka bango mpasi te biso tozomartele kaka lemba mpo tolingaka lemba toza bana ya lemba makila ya lemba ya ntongo tobandi théâtre na lemba si tokomi oui maman s'il vous plaît bato bakamwa te ezaka lemba te moto esombi effort bato nyonso baartiste nyonso oyo bamoni ke organisation yango eza malamu makasi basombi effort na ebele mpo na nini mpo bamoni ke na kati esprit na bango baokoma lemba donc moto mosusu alalaka nde na commune mosusu me ye te ye moto alalaka me makanisi na ye akoma na ye eza lemba pourquoi lemba po atali ke mais organisation baosala eza bien mutu mosu azoboya ndenge atika boya aboyi ndenge mpo bato mosusu baboye palandi ndenge aboyi mais mutu mosu atali abi te nga mpe lelo nde naza boye nakokufa bakosabote bembe na nga mais soki naza lemba seke organisation moko ezali oyo ekosalama mpo na ngai mowei kobeta mpe lisusu te seke oyo eza nango kaka te mpo na bawei bato baobala bazali bana lemba bakosorganize bato bakozwa première communion bana na bango bakozwa première communion bana lemba bakosorganize bakoma baministre awa bato bakoma ministre d'ailleurs oyo ezaka commune ebimisa baministre tomongi mpe komona premier ministre cibala mwana lemba donc kokanisa te ke oyo ozokanisa ngai na mwana boye ngai na mwana zala no mwana boye me makanisi na yo merci président Mayo. Président Mayo après battu na ba question. Président Fatia tanga na mokili mwana vraiment pour tout ça il peut le moko boye ka risala mati la plupart ba comédiens ils ont couché la sala ka tout ndi ba musique moto c'est surprise moko il y a film tout ça vraiment vraiment nango il y a quelques minutes il y a 25 minutes réalisé par Johnny Kinang donc on a fait ba cameraman presque aller dans la télé Ophélie donc Ophélie ils ont monté que tout ça lié on a mbongo moko donc pour moi la surprise vraiment ils ont bandé sur ma balle donc la scénariste m'a cassé dans la fin la lemba le mec a bien Hollywood donc oui merci beaucoup
Quartier latin. Merci beaucoup, amis internautes. Bolobeli film, hein. Bah, tu n'as pas question. Tu martelé na film. Na film, il y a de certaines personnes, par exemple, Bailo, quand tu as un asima, Abibo tourner film, ngana éviter. Critère nini obo sélectionna qui pour batuba tourner na film wana pour Bailo alelaki. Merci. Bailo Kanto. Donc, malgré ça, Bazara na mais a joué pour aller là à la été. Et le canal liba activité Hollande n'est pas présent. C'est-à-dire que tout ça, les films, on est sans discrimination. Oui. Voilà l'idée que la preuve année. Montana joué. Vous verrez aussi, c'est-à-dire vous verrez aussi, Bana Moussou par exemple, il y a l'embâté, artiste Moussou plutôt, par exemple, il y a l'embâté, mais à jouer dans la carte. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas qu'il puisse y avoir, moi, polémique ou le mot là-dessus. Donc, et puis, tant que tu peux passer un message, par exemple, on doit signifier le Kwabi. Et comment on peut tourner, n'en fait pas un problème. Mon gars qui est là pour na biso tout ça. Moi je devais même pas tourner. Dans ce rendez-vous on a vu, mais c'est bien. Quand on a tabu moi moi quoi peut te dépêcher. Tu vois que peut qu'on a été que film sur bimba lobio, ba ko kanga ba numéro na so peut en tout cas comme on ezati. Donc ils ont qui de tourner film mais pour les gars bien de rendre hommage na sœur na biso. Voilà. Merci président Guecho, ma journaliste c'est à vous. Quand tu as tourné banzembo wana biso nyonso toyembaka te mundu ero akufaki bayemba keske baartiste nyonso batiaki voix non eza discrimination te ezaki bato bazalaki na temps ya kotourne batournaki donc ezalaki question ya disponibilité parce que bamosusu bazalaki mpe na misala na bango bamosusu bazalaki na tournage na bango oyo bazalaki disponible bayaki batournaki donc eza eloko te ke oyo tokaboli non. Oui. Et puis ce qui est important, oui. Il y a une précision de ignorer oui. À tourner. Tu vas les voir. C'est pas tout sur la naïe avant. Martin, tout sur la naïe est en moyen. Allez là. Là-bas, les autres, il y a joué. C'est trop dur. On a roulé là, c'est pour l'image, non. Et ça, c'est que tu as tourné, tu as quand ou non. Et ça, famille, vous comprenez? Et quand que les matèques des dedans, Ancien Testament, vous comprenez? Alors, ce qui est important, ce qui est original, donc, il y a Lemba fait cet exemple. Pour Bissot Olivier, Bissot Toboy complexe. C'est-à-dire, tout le monde a. Tout le monde a l'ouambo à Koufa, Bamango, Babasaïla et théâtre. Tout le monde a qui. Nani Moussou à Koufa. Pepe Kale à Koufa, Madilo à Koufa, Bacomédien Basaïla et théâtre. Mais Bissot Sigo et Koma, ceux qui comédien à Koufi, alors que comédien à Salara. Mais Bamusata à Koufa, Basaïla Bambanzembo. Taboula à Yembela Luambo. Bayembela Taboulay, Bayembela Madilou, Bayembela musiciens. Parce que ce sont des musiciens. Sans souci, parce que sans souci, quelque part, Azaki qui fait musicien. Mais puis, ce fait comment le rôle complexe. Ceux qui collègues Nabino à Koufi, au lieu de rendre hommage à Moussa Nabino, au lieu de rendre Moussa et qu'on bogue côté studio. Bon négliger Moussa Nabino. Il y a un peu de lobby, non? Mindondo, Azaki danseuse, Azaki comédienne. S'il faut te rendre hommage à Moussa Naï. Tout ça, il a été filmé. Parce qu'il y a Azaki actrice, Azaki scénariste, Azaki script, Azaki metteuse en scène. Et on te rend hommage à métier Naïe. Il y a un Lemba, après 6 temps, j'espère que Bino fait battre la presse, beaucoup relayé, désormais, et comme à Bongo. Comédien à Koufi, hommage Naïe na comédie. Musicien à Koufi, hommage Naïe na musique. Catcher à Koufi, parce que l'exhibition, il y a catch. Merci beaucoup. Merci na l'effort Madoudou Mikina pour la groupe NTPC déjà déclaré. Alors, contre ces comédiens qui font beaucoup de studio Bohemba. Donc, na rejoindre Afinayo. Topesi Maloba na bande Konabiso, Nadej Bokei.
Merci Tania. Je crois après Tania, tu as une question à Souka Moutoumoko et puis tu clôturer. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Oui. Question à Souka héritier. Question à Souka héritier. Et puis tu clôturer. Dynamique les jeunes artistes, les jeunes les jeunes m'ont profité artiste, est-ce que beaucoup y a beaucoup ça a fait bonner ou ça va améliorer parce que jeunes pour beau reconnaître bango adhésion il y a dynamique pour les on doit voir qui dans le moment où nous pour jeunes artistes pour passer à la fin. Merci beaucoup. Question à Soukamwa. Ok. Question liboso zaki. Artiste Asogi Utavana Munga. Ok. Mais ça c'est clair. Je crois Tozaki na débat wana na président na biso il y a conseil communal de la jeunesse et tout il y a Lemba. Awaza Lelo, président, il y a Centre culturel de Lemba, président Christa Gaga. Et tu auras déjà réponse, il y a pour définir qui est l'Embaltek. L'Embaltek, azali mutunyo so oy, botama na yo na katakukombe, botama na yo na loja, ubi botama ki na Lemba, okei Suède. C'est-à-dire, mutunyo so oyo, obotami, ou bien obotami na Lemba, te mais oyo andimi, kopona lemba lokola résidence na ye oya aponi andimi kopona lemba pona koya ko investir na lemba. Je pense que c'est clair. Azali lembaltek. Azali lembaltek. Azamona lemba. Ça c'est clair. Oui. C'est bien compris hein. Oui. C'est clair et net. On a ouvert comme président, tu as enrichir yo. Ouais. Tu as un Congolais qui n'a pas de comme la France. C'est bien comme français. Bao bana lemba bake na bandal bakomi bana bandal donc congolais naturalisé français ce que l'igno c'est naturalisé moi na lemba oye okoti na ba norme bana lemba parce que na lemba musenzi azate donc il faut sikoyo oza musenzi te poko mama na lemba so ye na ki musenzi nde en tout cas to okoti sa hotel mais ce que ye olandi le colona biso okomi moi na lemba donc tozo faut discriminer te so ko ye na fief na biso okoma moi na lemba okomi moi na lemba ba oba ala na lemba bakomi na bandal baza bana bandal to batika ka bana yemoko yango mona na pesi exemple mo clair yango mona exemple mo clair yango mona ki bayi lo kanto o abiso ata avant na bandal mais tango yo ki makampo eza lemba c'est lui qui décide les anciens de lemba donc on voit les anciens de lemba et pas la bango de siège eza wana mais donc je pense que les réflexions ils a vraiment clair. Oui. Merci deuxième question, ils a dit moto abamoni kwa tokoti polémique point to yuka tous adhérer na idéologie à président Massou tout là à NTPC tout là. Oh côté polémique tout là. Na éviter tout président à répondre non de. Bon. D'abord avant de répondre on a une question par rapport à Bananjili. Yo monta on se poser question na obaki Bananjili. Balingaki banda kozwa ebembe nde différence nyonso yango wana biso toza na besoin
Tous a besoin ya kozwa ebembete. Biso problème na biso ezaka ba hommage. Je crois différence et kotaki conflit et kotaki entre ANTPC na bandeko na biso Anjili que je salue, et ça que ban Anjili balingaki Mundweri balelaye na terrain ya 7. Nde sikoyo biso na kati ya association tobaki non Mundweri azali un artiste ya munene national to ko lelaye na terrain ya communauté. Nde sika conflit et salamaki wana. Donc bango problème nango zaki ba délocaliser matanga selon qui njilwa ya Mundweri. Ya mso lobaki non Mundweri il faut to nationaliser ba obsèque eza national. Nde yango toki ko chaye, toki ko chakor na ye na Fikine et tango bango mo ba yaki na foire ba moni na organisation ndenge zalaki ba bien en tout cas bozaki na raison. C'était ça. Alors, biso sikoyo à la différence c'est que biso tozana biso makambo ya kowelela ebembete. Wana ezali prérogative ya association nationale. Biso toye kaka tosunga association na ba hommage o ya sali sur le plan national. Biso pe siko tosunga po ya ko rendre Mindondo hommage na village na yete o ezalemba. Ne biso ne to venir en appui na association pour na to rendre ye pour ba hommage ezala total na esika o ya botama et puis à la nation tout entière. Donc sur ce point-là, il n'y a même pas de confusion à se faire. Voilà. Alors, pour Nanini, to eka ba idée ango toye nango na ANTPCT. Bocha biso na conflit na ANTPCT. Je pense que pour ANTPC ezala makasi. Esengeli ba communauté de base pe esunga yango. Parce que surtout ça les structures na biso moko ya rencontre ya ba artiste ya lemba. Et puis le lot bani ba comédien. Lobi peut-être ezara ba comédien te lobi ba peintre ba musicien na batu mususu. Alors, tango surtout bito sangani na lemba et kozala kutu facile pour na ANTPC parce que on va identifier les artistes comédiens au bazar awa to mabango ba s'affilier na ANTPC. Donc, bon mettre biso en opposition na association T. Parce que biso to anobeta masolo o etali biso et cause sur le plan artistique, peut-être sur le plan développement il y a commune na biso, ouais ça masolo to kebeta on association T pour to bima bato maboma, hein. Pour biso to côté maintenant, les madame biso to benga Hollywood. Mais pour nani ba terrasser sa salité. Pour nani to yo ka so monter au lieu mikate na obo ki sachet libanda. Ça c'est on eza biloko to réfléchir na kati ensemble na kati ya plateforme ndenge ko malobi. Donc, il y a la confusion dans l'association. Et pour nous répondre à le maître de la presse. Héritier. Bon, les critères, c'est-à-dire, tous nous réfléchir. Dans le niveau, il y a adhésion. C'est-à-dire, tous nous réfléchir. En tant que plateforme ou en tant qu'association. Il y a ban lemba pour tout définir comment adhérer. Je crois après Matanga, on va convoquer une réunion et avec l'espoir que tu connais déjà Makanisi. Quand on va convoquer cette réunion-là, ça sera avec les idées précises, les objectifs bien définis. Président Denga lobby qui lobby tous aura association de tiango na ANTPC eza confusion biso souci na biso ezali que to recenser ba artiste comédien nyonso baza na lemba place oyo bombani na mbanza lemba na livulu o na sala ko kuna na se o za soki biso za mona lemba za na kati ya lemba ya commune lemba ni to recenser parce que recensement eza moi pas si to bando ko kitati kuna lokola occasion pesa meli biso Mindondo c'est une grande. On appelait tous les artistes de Lemba. Ils ont cotisé Mindondo. À partir de la liste, il faut permettre de recenser les artistes de Lemba combien. Ils ont permettre de faire Lemba. Ils ont permettre de faire Lemba. Donc, quand on a des artistes de Lemba, ils ont cotisé. Comment on est dans la liste? Premièrement, tu as utilisé dans la liste. On saura que bana lemba bango yo nde ba cotiser pour na muninga na bango. Ya peut-être ça se comprend. Donc yango wana biso to za posa to yeba to za combien. ANTPC ko ko pitalelo na lemba. Ba ko tala ba artiste lemba. To bando benga na moko eza pasi. Mais ceux qui déjà to za na liste na biso. To yebi déjà to za na organisation na biso to za na facilité ya ko benga na pe ko kutana
vous en a facilité qu'on peut information que NTPC est en réunion, les artistes sont en problème, boye, ni vous en facilité le quoi botia des réseaux sociaux. Vous en groupe nabiso ya bana lemba artiste lemba mutunyo so en kati vous allez informer pour pas ni balela nga na information te na nyango bosaki na réunion bobetaki match bosaki marche de santé na zaki informé te occasion et pesa meli artiste nyoso tu ya lemba pour akota na kati ya ben akota na kati ya ligne akota na kati ya marche na biso yaka kokotiser kombo na yo ekota na liste to yeba yo ke oza mwana lemba parce que il y a toujours un début babandaka na 1 après beaucoup na 2 donc 1 yango yakato bandana yo elongo mwana ya lemba merci merci beaucoup je crois to komi na suka na tiki place na bandeko ya comité d'organisation lemba bapesa biso quand est-ce que corps ya mama Mindondo kobima programme na bango lemba et puis bapesa biso programme officiel parce que lobby tozali na NTPC bapie programme ya mardi mercredi. Mais na butu wana kaka on a eu à parler avec Yasele Massasi bien azalai na famille zo sa moins modification mukie donc bango lokwa baza mieux placé ba lembaltek ba pesa biso au juste nzoto amowe ko bima mokolo nini pe ko zala exposer wapi avant de koma plus na place wana donc présent ba ko sa président makasi na signifie ka bana lemba nese ba otu ba chaka cotisation na bango po ya mamilo na Suzy Bantu tout otie cotisation na yo signifie combat groupe na yo na kwa sitango groupe na yo na numéro ça on pourra répertorier ba groupe nyonso surtout que ba comment est-ce qu'il faut évoluer et puis j'insiste parce que j'ai reçu des appels un peu de partout il y a batu su ba contribuer dans profiter na nzela ya presse mutunyo oza ya lemba ti ondo soutenir organisation ya lemba ce que plaire yo ndo mo biso organiser on a biso tu peux tout nous soutenir c'est pas si grave parce que toi on a pour ça et le wana et les cas organisation et les cas bien et réussir un numéro ni donc et puis biso transparence moi ça na éviter na mona transparence à botina ba organisation donc vous na ba idée te moko donc makambu muso e comme biso belé ah wala muso le kuna nzela nanga mais je disais pas de l'argent mais voilà na mami le ba benga kuna ba tester biso autant ba parce donc transparence mo président na biso o donner à bodo makamambo a pousse na tachaka ta bobo boiti. Donc on peut tout appeler Gesho na 09 94 088 661. On peut tout appeler Kalunga 081 504 65 66. Bon, on peut tout appeler Milo Azawana Mamilo 081 900. Préfixe hein. Ça préfixe. Donc plus 240. La petite précision plus 243 994 088 661. Wana Gesho la PC Kalunga plus 243 081 504 65 66. Il y a mis le plus de 243 81 954 donc il y a Modero et ça 0 il y a Modero et ça 0994 87 809 809 il y a Manès des Ali plus 243 89 51 53 594. Et puis biso ko hésiter te soko bengi mutu nyonso tout ko aza awa et koko mais la biso et puis vers la fin on va remercier tous ces mondes là biso ça pendant émission spéciale pour remercier batu o ba accompagner biso tout au long de l'organisation ya matanga oyo voilà j'ai na tindi malobe pas ya président pour le programme. Ouais, merci beaucoup. Bon, en tout cas jusque lobby programme ils que il fallait tout un accord le mardi pour Tokunda yango mercredi. Compte tenu il y a difficulté, il y a disponibilité, il y a stade des martyrs pour match Morezawana dimanche selon règlement il y a CAF, il faut stade à dégager 48 heures avant. Voilà dimanche. Pour nous accorder au stade où on a vu Lemba, l'actuel ministre du sport. Moi Lemba. Excellence Lisanga Bonganga. Pour profiter de remercier pour notre soutien à Salarabiso toujours. Alors, il y a un autre mardi, mercredi. Bon, famille, préférée qui est à la week-end pour permettre de mettre bazala. Bon, tu éviter disponibilité à stade. Pour la semaine où on a parce que semaine où il y a match il y a Imana
Mais semaine au kuna, il se pourrait que match retour il y a vite à Ezala. Donc ceux qui ont bongo, tu subir même sort. Et en plus, dimanche on a le 16, l'Inafoot et Zobanda. Donc l'Inafoot et Zobanda na stade wana. Yango wana na minute toko pe sabino na nous précision té, tout cas na nous bongo mardi, mercredi, mais ils ont ba réunion de salama salama. Na moya ndenge so za na réunion awa, to so na président Masumu, na président Elombe ba no kende na RTNC. Pour la réunion, na bandeko ya famille, na groupe Salongo, na bakonja ANTPC. Je crois d'ici là, tu auras précision. Et ceux qui ont aussi la précision, tu les gars n'antela na bino pour informer opinion. Voilà. Merci beaucoup, amis internautes. Nous sommes arrivés à la fin de ces très bels moments avec les artistes et comédiens. Là, je demande à tous ces au Bazana Posa que to yamba bango bo contacter biso na ba numéro oyo bokomona na ba chaîne ya